Bonjour, 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 ba maman, bonjour ma famille du cœur, bonjour bandeko na ngai ya basi pe ya mibali, napesi bino mbote mingi. Ma vie, puis moko wazima, est-ce que vous allez bien? Faites-moi savoir si vous allez bien. Boza na ba clavier, sengo na ngai ezala ke bandeko na ngai yo balingaka nga baza malamu. Soki namoni ba réponse na bino esala nga plaisir koyeba ke baza vraiment attentionné, balamuki malamu nde esalaka ngai plaisir. Napesi bino mbote mingi bandeko na nga. Bino nyonso bolinga mama Elia Nitu. Bino nyonso bosepelaka na musala ya mama Elia Nitu. Merci beaucoup. Nalobaka toujours na répéter yango ke émission oyo ya papa ono pour le mariage ezalaka mpona kobebisa te me ezalaka nde mpona kobongisa. Toza bato biso nyonso na bavi na biso toza na bafai. Moto ayebi koleka moninga aza te. Moto aza parfaite na se ya moi oyo aza te, mais on apprend tous les jours. Toaprenaka kaka mikolo nyonso epai ya baninga, toaprenaka toujours. Ce n'est pas pour rien tant que yaka na poto mondela bisaka biso ba remise à niveau, mondela edaka biso pona to sala ba formation parce que ayebi ke mutu ayekola kaka koyekola ezali malamu. Toutefois, vous voyez que biso awa na Elia Nitu TV tozaka basé sur le mariage. Quand on parle du mariage total eza makambo etali famille libala total saka mwasi ndenge ni akozala bopeto na kati ya ndaku na émission tolakisaka ba mama ndenge ni akolamba na émission oyo papa nous pour le mariage tolakisa ba mama ndenge ni akorespecter mobali ndenge ni akovanda malamu na mobali. Pourquoi ngala se bazaka mingi na basi koteya pona yebi ke biso ba mama nde bato oyo to batelaka mabala, biso ba mama nde to simbaka ndako. Na lopoto balobi éduquer une femme c'est éduquer une toute nation. Éduquer une femme c'est éduquer toute la nation. Ngam to na lobi yango te français wana ngape na kuta nka na sa moyo oyo. Yango wana biso ba mama esengaka tozala exemplaire. Yango wana biso ba mama tozana ba tâche mingi awa na se ya moi. Biso moko toyebi ke ndenge toedikaka bana na biso na kati ya ndako, soki mwana azwi éducation malamu te bakondanaka papa te, bakondanaka mama. Mama no alakisaki yo te, mama na yo aza boye, olandi ba mama leki na yo, olandi ba mama kulutu na bino, yango nde ezaka ba injure ya ntango nyonso maloba oyo ezongaka na kati ya baminoko ya famille. Et alors nga mama Elia Nitu bomonaka ngai nateyaka mingi mama ndenge nini mwasi fazala, me nazwaka mingi ba commentaire kaka yo kotelaka mibali, yo kotelaka mibali, okotelaka. Nalobi susu boye eza kokotela mibali te, eza kaka kolakisa bino ndenge nini bokoki kovanda malamu na kati ya mabala na bino. Eza te ke naza kokotela mibali. Mibali yango boloba na kotelaka, eske nayebi bango? Eske bafutaka nga? Te? Mais ezaka likabu eza kati na nga na partageaka yango na bino bandeko na nga nalingi bozala malamu. Bomoni émission na ute kosela bino oyo mama oyo alesaka bana kaka ba aile de poulet. Kaka mapapo asoso yango leko alesaka bana. Mapapo asoso soki bana bali yango na midi na poko bali aloso kaka bachaki ya chopa pamba. Bali aloso kaka bacha mayonnaise pamba. Soki tolongo na ba mama wana eza na ba papa mususu. Soka kiena ndako ya bato. Alie malamu asengi bol. Bokangela nga bol na mema na ndako. Eloko salinga pasi pe mawa naza na ndako moko boye nakendaki kotambola. Kokoma na ndako wana mibali mobimba mutu na mutu yake na nzela na ye. Ezalaki anniversaire. Mais na tango kokende ba papa wana basengi mikate. Mais kangela nga mikate ko? Mususu pe mama nga pe kangela nga mikate. Biso pe basi tozeko na totalani mikate. Ngai pe nazala na curiosité natuni papa bakangelo mikate boso ke na mikate mama na ndako akosilika te uta na mikate na fete. Okene na onda ko ngai personnellement na kolinga te mobala kendeki fete aya na biloko balambaki na fete wana surtout loko kwa mikate bi mama Nitu nga mwasi na ngai nde na lie mikate boye pa ya bato kolia mikate nso yango mwasi na ngai lamba ya mikate te mwasi na ngai moko kutu soka kei bisika azanga kwa na mikate te abike nga na linga ya mikate mingi azanga kokoyela nga mikate te me ye moko po lamba mikate yango mama alinga kana ko apprendre te nga na yebina ngande balamba ya mikate te na yebina ngande balamba ya mikate te nzoka ndezelo moko ka ya mukie mais eza vraiment soni komona ke papa abimi epa ya baninga ba invité bonga zonga na mwasa chena sali peka ya mikate ya malamu te ba mama
ya wana bakato bungisa mabala soko moni loko wana mobali no ya linga kango sala makasi oye kola kolamba yango soki obala ekolo moko boye baliaka nkovi yo pa na bino bolia nkovi te tuna na basemeki na yo soki bazali tuna na bokilo tuna ata bata bikolo wana soko oyebana bango ke bolakisa nga nkovi balamba kango ndenge nini. On apprend tout le jour toza pe boye moto na moto asana ekolo na ye moye moto oyebaka kolamba biloko ekola banenga mosusu eza te batunaka kaka bayekolaka kaka. Ngai nasali mikate naza pe spécialité mikate te ndenge naza boye naza spécialiste na otenga pe nazalaka na bizaleka soki nakiba basemeki na ngai eloko ezalaka kaka mpo basemeki na ngai bayebolamba mikate makasi soki nakie kaka mikate na bandeka ya mikate bayebaki ngai na mikate donc nalingai mikate makasi yango wana lelo nasalaki déjà ka pati ya mikate malheureusement nakisi nde nasalaki pati te mais nakoki koexplike na mikate na ngai nazwaki nzungu na ngai na pose yango wana nakamati farine na ngai natie na kati ya nzungu nakamati sukali natie na nzungu nakamati noix de coco natie nasali mélange oyo eza levure boulanger na sucre vanille abe yango vanille soki vanille wana okoyoka bana bamongai nde baosekanga nde na bi vanille wana nakamati mungwa natie nasali na ngai mélange na mwa mai na ngai ya tiède mpo malili eza makasi mpo mikate ekovimba noki te nasali mélange na mai na ngai ya tiède yango nde bomoni farine oyo on apprend tous les jours ngai mpe nayekola kaka natuna kaka na kotuna bomwana na ngai nyonso tu nalamba mikate te mama yo oyoka soni te papa siko akepa bato azonga na sani ya mikate mwa sache bakangeli mikate eza soni eza kitoko te mobali akei fete d'anniversaire abandi kosenga mikate mama yekola bayekolaka kaka ndeko na nga mwasi bayekolaka mobali akoki koyaka na babiloko ta uti nango na fete mobali ake fete bokangela nga Thomson koma aza marie mama siko yo role na yo eza nini ki mwasi na yo eza nini moni ndenge evimbi kitoko role na yo ya bomwasi na kati ya ndako eza nini ndako soki bapaya bakei balie kitoko seki mwasi ayebi kolamba ndako soki bokei bokuti eza propre seki mwasi asalaka mosala ndako soki bapaya baye bakuti eza salite bakoloba te ke mobali aza salite bakoloba ke mwasi oyo aza salite ndako na ye ezalaka salite mobali nda bongisa ndako te moto abongisa ndako ezali mwasi na kati ya libala mobali moto alambaka te moto alambaka ezali mwasi oui awa na poto mobali koki mpe kosala mwa salade osali mwa loso mwa bapati eza biloko mwa facile mais soki oyo makambo ya kolamba lamba mfumo lamba pondu wana eza makambo ya basi mibali ya moko bazali mwasi normalement babalaka ye mpo alamba ata lelo tokóma na égalité mpo na mokili échanger malgré égalité yango tâche ya cuisine ezaka ya yo mama nayebisaka bino ke émission na ngai nayaka mpona kobebisa te mais ezaka mpona kobongisa mama soki oza na négligence telema mabala mosusu bamonaka oyo mobali ake kozela mbanda likoluka ya makambo ya kolamba ake quelque part alie kitoko akangami kuna kaka mpona kolia ekomi yo oza na kati ya ndako ozobota mbanda na libanda mpe aza kobota mpona kaka kolia yango naza kobelela bamama makambo mosusu ya mike bamama bonegligeaka oyo yo ozonéglige omona olika moko ya moke mobali na ozomona ozolika moko ya monene mobali balesaka ye kitoko mama mobali yo moto olobaka ke mobali ata osaneni akende likambo te yo osalaka akende bongo ya biso bakie te mpona nini yo kaka même conseil baza kopesa yo mais wana ezaka bato butu makasi moto bazalaka na bacontradiction toujours na position défensive non yoka nanu liteya baza kopesa yo meka nanu soko bande kolamba bien te meka konde kolamba bien soko ozaki mwasi mwa agangagangaka meka koma douce otala qu'est-ce que ça va donner est-ce qu'il y aura la différence ou pas eza important bamama bayekolaka kaka biso nyonso toyekolaka di jour au jour ngai nayeba kolamba kuskusu mpo na voisine na ngai ya marocaine alakisi ngai nde balamba kuskusu ngai na améliore yango na ndenge na ngai ya bacongolais alakisi ngai ndenge bamarocain ngai sikoyo na change na ndenge na ngai ya bacongolais bayekolaka on apprend tous les jours mondele aloba na ndako ya libala lakisa moninga na yo bolingo ozala malamu lese malamu ye mpe azalakisa bolingo alesaka mpe malamu mama oyo apesaka bana ni bapapo ya soso mama wana babi apesaka bana ni na bosanaki apesa bango colorant asombaka colorant akamati ya mélange na mai apesi bana koka même pas kosombela bana ata kola ya pamba mpo amoni koka kola eza cher kola oyo ya kola kwa kosombela yango bana nete ata bino moko bamama bana malamu bamona mpasi oyo baboti baza ya kokufa
mais bana ba mona pas te so baboti bazana bomoi de toute façon biso baboti ya lelo to koma ko bongisa pona bana na biso oyebi ke naza na mwa compte moko bloqué quelque part moko na ozana bomoi te ko sani ni ko za la première secours ya bana na ngai bongo yo ozana bomoi bana no baza kolia loso bacha mayonnaise bacha ketchup mozana bomoi moko ka makeli mama ka bakabelo mama te ba mama to bongisa ba mama mutu abongisaka moninga libala aza te bato mosusu bakoma kaka libala na ngai na maboko ya nzambe nzambe kaka nzambe aza na problème te me nzambe akokita mpo ya kolamba te mama nzambe akokita te mpo ya kolamba mutu nyonso aza na mosala na ye asalaka voilà ba maman na banda koloba ya malamu te mobali akei quelque part abanda ko na biloko na sama peka abanda ko senga biloko balamba na ndako ya bato eza bien te surtout biloko ya mike boye ba mama lokola mikate ya biloko te mobali akendeki fete mo quelque part abandi kozonga na mikate na sali peka non ya biloko oyo fo ozwa so yo fo lamba yekola kosala yango bayekolaka kaka biso nyonso toyekolaka kaka mama banda na botama nayebaki nde balamba ya mikate te naye koyebela mikate kaka na kati ya ndako ya libala nde mpe naye koyeba kolambela mikate on apprend tous les jours biloko mosusu tonegligeaka mike yango ebebiselaka biso mabala bamama oke tuna motu libala no ebeba mpona nini omona mpe likambo explication malongo eza te oyo libala nangi kofa mpona boye libala nangi kofa mwa mpe explication malamu eza te négligence eza bien te bamama makambo mosusu tonegligeaka yango nde ebebisaka bavi na biso ezaka mpona libala te ata mpona mosala soki onéglige mosala na yo musala ebandaka 13h yozo koma 13h40 moko liboso chef akosupporte ya mibale ya misato ya mine basala nini balongoli musala biso moto bebisa makambo na biso moto bebisaka bavi na biso yekola kosala mikate eza nango difficile eza magie te ozwi kaka mai otie na nzungu otie farine otie levure otie sucre vanille nga na bakisaki na nga noix de coco parce que ngai nalingaki mikate na nga eza na noix de coco na nga yango nasombaki yango na Carrefour natyeka na noix de coco na nga na kati ya mikate na nga mpo nalingaki eza na noix de coco on apprend tous les jours bamama il faut koyekola ndenge toza na ntango ya malili boye toza en plein hiver soki osali mikate na yo boye okamati osali mikate moni mikate na nga yango oyo osali mikate na yo boye mama okamati osali na mwa te ya moto te wana okamati otyango mwa bulukutu opesi papa mikate ya moto te ya moto bulukutu na mwa nguba na pointe omoni te ke osalaka bien bovandi mwasi na mbeli bozobetela liso na bino ya bolingo papa azolia nguba na mikate azomela mwa te batya sinda aomela mwa te batya bulukutu bamama bayekolaka kaka toyekola eza important nga na saki ya mission eza mpona bainteret na bino mpo eza nango kaka ndenge nzambe asali nga na partage oyo eza kati na nga na partageaka yango na bino bandeko na nga basi mikate na nga yango oyo oni mikate na nga yango oyo mikate na nga nazolamba ndenge eza moto boye na mwa nguba oyo soki nakamati nasali mwa te na nga ya moto nazwi mwa bulukutu mpo nga ninga ozanga bulukutu te ntango nakenda bakongo na nga eloko na tyaka mpenza ya liboso bulukutu soki nazwi mwa bulukutu na nga mpo nayebike mobali na nga alingaka bulukutu mobali na nga alingaka asinda nazwi mwa bulukutu na nga nazwi mwa sinda na nga nasaleli mobali na nga mwa te na ye ya moto batya bulukutu to batya sinda napesi na mwa nguba tovandi tobandi so mwa masolo ya bolingo ndenge tobandaka bolingo na biso bolingo na biso ezalaka boye ya moyen te obandi kobeta mwa masolo na bino ya bolingo bolingo na biso ezalaka boye bolingo na biso ezalaka boye bolingo na biso bozobeta mwa baancien succès na bino ya babolingo esalaka bien toyekola kaka eza soni mingi komona papa akei na ndako ya bato abandi koya na sasha mikate papa akei na ndako ya bato azoya na sasha ya ngolo akei na ndako ya bato sasha ya makayabu eza malamu te eza bien te okokende feti boye namemela mobali na nga ona te okende feti namemela mobali na nga alinga ya mikate nga alamba ya mikate te tika nasala nini namemele mikate lokola aza mobali no alingaka mikate yekola kosala mikate tika komema mikate bato mosusu basali yo lia na feti sisaka kolia na feti mekolo bate komemela mobali na yo
lambela mobali na mikate yo moko maman. Moi, je prends du plaisir à faire à manger pour mon mari. Quand je fais à manger pour mon mari, ça me fait du bien, ça fait plaisir. Non, lambela mobile nanga, tu na bengi chéro ozonga air ne, na ozonga air boy. Alenga moko na bandiko sanya, bandiko bongisa, na bandiko bongisa na lambela e. Soko akomi akuti biloko eza prêt. Akoti asukoli avandi alie na ye, asisa bandota makambo na ye ya politique. Bolingo nde yango wana. Posa nanga ezaki kaka na yebisa mama oyo na monaki mobile na ye. Aza kosenga mikate na ndako ya bato na anniversaire. Esalaki nga soni. Nayokaki soni na place ya mama wana. Mikate oyo bana balinga yango mingi. Le beignet le makemba. Bana balinga kango. Bana mosusu baliaka kaka le beignet na ba fête. So yake na fête, mona komi kolia beignet. So yake na fête, akomi kolia makemba. Mais mama na ndako kaka frites. Somba makemba saela bana na baza bana na yo. Saela bana na o makemba balia. Saela bana na o mikate balia. Zwa tan ya kosala bana na o mikate. Osali mikate ozu mwanguba. Ovandisi wana na mwa koka olekisi bana bana. Tant que to kolaka chaque dimanche pas na biso ezalaka boy. To banda kolia mikate ezalaka bozo beta ba histoire. So c'est na vidéo. Tindela bato muso mameli ani tutende ko sezamba ali boso. Kende ko s'abonner na Eliane Nitu TV pour que ora takaba émission na rate. Car nela ba ki Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu wa bariki tatanza mkalo saku munanzamba ndo benishane bana betu bons. Bye bye.